Coucou, coucou la famille. Bah, bonjour, bonjour, bonjour à la famille. Coucou, coucou, toi, moi pressé, hein. Oh, bonjour à tout le monde. Shalom, shalom, là-bas, homme de Dieu, bah, chantre de l'éternel. Shalom, bisika, bisu, bino, boboto, bondeko. Na kati ya mabota la bino, bandeko, nanga, shalom, ningana, ningana. Le leza vendredi, tope, ça va, salam, ba, salam alaikum. Na bandeko, na biso, ya, ba, musulman. Boboto, bondeko, na bandeko, na biso, église catholique. Et puis, toute annonce confondue, bambote ebele, yenge, na Bundudia Congo, na église yam PV Alongo. Toute annonce confondue, bah, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, na à sous les baobas. En tout cas, bande konangabo, bande déjà ko liker mission, beaucoup de likes, appuyez s'il vous plaît, partagez. Na ena pesa moi conseil et vous allez général, mais tout basé sur Coquette, Rita Menga, qui menga je crois, et puis na Anna, moi si oyo Anna ya nzoto, moi si ya mwindo ya ngolo. En tout cas tu yi ça conseil moko na yi ça na bi bande konanga karma existe. Et puis ndeko moi si biso basi photos za la kamayele na bana mibali oyo bazo ya kolinga biso. En tout cas na Coquette vraiment pour nangai bato bazo ke la yo mawa ngai naza parmi bangote nazo ke la yo mawa te nazo ke la yo pe kandate mais na lingika na bendo matoi parmi pe basi oyo pe baza oyo balingaka bana mike banzoto kangama aza kangama azokola te azotala na miroir ceux qui aza na 50 ans bazo pese 35 ans bazo pesa ye 45 ans. Mais mama wana ezali extérieur, mais michopo na yo, minu na yo, mikuwa na yo, yaya ekoli. Omona kaka mukolo mo boye bu, mikuwa yo se bani ko soa, nzoto bani ko sala pasi parce que bato yo ba kola kate, mutu moko te akola te akoma koko te, awa akomi na 70 ans ou 80 ans, azaka ka jeune otali ka boye, olobi ah, o pendaka lokola 30 ans, azala te. Maladie wana existe kate sote ezalaka munyo so nga senga nzambe ba pesa ye maladie wana maladie ezalaka ki mtu amona mukia komi koko maladie wana deza mais oza mukolo zaka jeune penza te même kutu ba imo so OK même kotala joli bébé au mona ke joli bébé akoli bande ko na ngai bomi ko sarate bolingo o de tozwango eza masekite bolingo ebomaka epesa ba maladie ba tension. Botala mwana mobali wana et pardon mwana mwasi on a kombo ya Coquette sasa binyo soboye biye azali mutu ya théâtre Coquette sasa ndenge azawana bandi konanga toza koloba toza kokinata na ba YouTube ata na ba wapi toza koluka mwa ba photo tozo balancer bino Coquette na tongo émission nanga ezaka préparé te Coquette sasa mwana muyombe il y a théâtre, voilà. Yeyo, to moni ye to bimisa Coquette sasa. Bandi konanga Coquette sasa yeyo. Mwana mwasi yo Coquette sasa azwaka chance na ye na ndenga théâtre aya na poto. Ndi konanga Coquette poto na omona ezolinga yo te. Mais poto ezali ouvert na mutu nyonso tout, ça l'effort okota kaka. Oyaka na ona poto baninga wi bayaka bakimi. Musicien na boziana akima en pleine répétition abandi mbangu penda ya akoti na mutu kapa akimi bona nini azoluka vina ye bamsu baya ba jeux olympique bakima mais bino yona mwana mwasi mobo ya mutetela bomona kango penza te tozonga to bando ya kaka te bino bozoka ba visa ya ba plusieurs entrées te na série wana lelo poto komela o mingai ti oye komi pesa ozolinga mwana mukie beauté image oye kolinga beauté image o faire souffrir Rita et ça langa pasi na yepe Rita bien sûr yepa zaka na kati na bino soka batu moko boye bozo comprendre dans le sens ya vite sans bolingote toza ba bantu même toza ba bantu même na Bible yango to tala ndeni nzamba salaki mutu Adam basalaka yeka mutu liboso Eve ni ayaka sima
ko souhaiter te ozana mobali ya mwana mukie et simbaka te oko regretter un jour abande ko zwa na ye kaka ba mama botala mwana mobali on a kombo beauté imagine nga zoko d'abord azana respect ya ba mama te azana respect ya mwasi te azana respect ya mama na été je ne sais pas sur quoi kolaka na mama ou bien kolaka na marâtre wana nyoko la kaye ou bien abimana mama na ye ou bien abimana ba cousine na ye bamso bazaka ba koli na banda kuna bango bazaka na ba cousine bala batata mwasi ba ekobo esala makana bakati banda kuna ndinga osakala te ba cousine na mikolo ba ko violer ba cousin bana mike ba cousin ba donc ba bêtise ezala ba mama bino boboko la bala ba cousine na kati banda bo fungola ka misu ba bizaka bana na bino ba bizaka bana bakanga ka minoko ngane bi mo somoka bota na cousin na ye ti lelo yebisa ba panga na ye mobali acha ezemite aboya ti lelo abokola ka mwana aboya na ye cousin wana pe alobate liwa pe yakate cousin na pesa akufa na ye esala ka ye soni bozomona donc bande ko na ngai boye ba place ni bozo tia makolo ezali pasi comment on a déjà beauté image azana mona mwasi moko boye na poto awa bazala ndaku moko coquette ndaku moko ndaku moko coquette na biso bazaki na Rita mais yo dimi et puis beauté image azo bake to lingana na coquette banda kala asala ki émission et puis beauté image azolo balokolo aza kizengi moko boye aza pe lokwa elongi lokwa ngungi soko tali lokwa mustiko lokwa ngungi moko boye moi mobala na été akozanga donc na liste bandoki il faut azala même ina asimba ba kisi parce que soko tali kaka na ebité tant yo même yo coquette oza donc niveau ndenge ozana na ozope nani mwana mobali wana azopeze pa na yo te coquette na kombo nyonso osala na théâtre wana yo koza ata mwasi moboye ya député na ndimi kutu ozala no kutu ata deuxième bureau ata troisième bureau ya gouverneur mais okoko kobima na beauté image te moko azolima lokwa nyoka kaka boye neti kaka nyoka batie maboko bandeko basi nayebi ke soki okomi na désespoir yaya préféré ozala no yo moko ki okende kozwa bato lokwa ba beauté oli otika na oye na Rita onyokoli Rita boye Rita ti lelo akoma liboma soki komoni ezaka nani soki Rita kimenga soki nani nazoyeba te ye fo nabimisela ye na YouTube parce que na bafoto boye nazoyeba kombo na ye nabosani kombo na ye so nakomi awa Rita ata nakomi mabe kobima bandeko mpenza ye wana namoni deja ba oze atokanga ngo foto tozongo na ndenga foto tokarde yango tala ndenge okobisa mwana mwasi ya bato azalaki donc mwana mwasi oyo mobali akota ye prison aye kolinga yo botala ndenge okomisa Rita opesa ye dépression coquette opesa Rita dépression moi mwasi oyo opesa ye dépression osakana te omoni karma lelo oleki ozoloba coquette ozoloba yaya mais omoni video wana ka balakisi yo kaka bongo oyo basalaki na kati kuna coquette nde mobali ya bongo yo ozotiela espoir nga na oyebi so te oboya ye asi abala yo mariage nyonso mukanda malunga pe ya permanent aza nango te oyo akobengisela yo coquette aza nango te ti lelo adepandaka na Rita
nanu azwi ata 10 ans te ya permanent te. Siko ndengo ozawana oboti pe okozwa na mwana na yo okoya nzela mai mai okokata kata ubi osala ndene. Kota kaka na ba agence wana solo na saratola topie bambote belé ala kiso agence o ezopesa ba visa afutelo tike oya ou bien na mbongo no YouTube bomba mbongo ndambu na bu coquette oya osala vie na yo 50 ans izo kokela bino kala mingi te ba coquette ngati na oleka na lemba wana ozaki oso botama coquette osi obotama na yebi ndeko na bino bien jour soit examen d'état to yaki pa na bino pour to yeba ba résultat na biso obotama déjà donc bakalate au moins dans 5 ans pe tamso dans 3 ans ezo kene pe mbango okompe na 50 ans ndeko nanga oza kutu nzambe apamboli yo kutu boti na ekara makasi bongo yo moko so kolisa mwana komi leona ba 25 ans kolisa mwana na ko mukolo koketi lobo ko makoko mwana ko bota so pa baki abota 20 abota ndenge yo bota kitamso na ba 20 ans ba 23 ans lelo pa linga zape déjà ça komi na babana mais au moni mwana mobali wana bien moi si nazo baluka zo lela moi si na mukolo yo pe so zakata koketi ozai mwana muke leki ya beauté image to ko bakaka ate beauté image ake kozwa bolingo mais yo pe susu mukolo il fait l'autre tika yana rito ba tete ozana moi sino kuna boboti pe yo kati le karma existe ona omoni ya ana e monani na miso bato kia bimana ana mais oyo yo suko yo coquette oyo monani te oyo basi oyebi te mama mwana na ye oya jeune fille wana ti lelo pe abetaka ye magoda coquette luka mobali na yo ya sérieux oyo kovanda na ye mwana mobali wana kovandaka na yo te babagi wana ka boolakisaka bagi na latisa bagi wana na musapi nga na moni yango te mazalaki pa ana aye kokosa o abengaki nga donc basi nyonso tu o ka bayebana ou bien nini ba o abengaki nga pona nga na lakisa ye ndenge nini boye po biso ba o ba lakisa biso masola Jonas bambote belé alakisa biso kota boye sala boye na mona na ma Jonas Jonas te to ye kolango online muta koko benga yo che video pembeni azoko expliquer yo kota boye sala boye epesi boye il faut ka yazo mutuka na yeso pe makolo na ye wana lokwa ba baguette akende tie pa mwana mwasi wana nde mwana mwasi wana zaki kilo wana il fallait ta bouke makolo wana mibale ana ngade na zawana nde batu bazo kofinga ana tula boye na boye eza etula te eza karma ezongeli coquette nzamba ko utiliser pe ka mutu mo boye pona karma coquette yo finga baba mapoto mama moko poto akangisa biloko coquette akangisa biloko pona aider batu nzamba moni likolo ndenge poto eza pasi likambula musunga na osala ngote na banda ko luka babiloko babilamba banina kangisa pona tindela obie batu a théâtre obie na musuna osala na ngote mais mona musona asali yango coquette mais bokamati ye bofinga ye bakotela yo bofinga ye oyebi makambo ya mwasi wana loba na oyebi makambo mama wana loba na coquette oyebi likambo nzamba sa est-ce que so leka osenga pardon natala pe bémission ne sauté soko senga pardon gloire à Dieu coquette mais soko senga pardon te oyebi ke karma wana pe ya mama wana ezaka likolo na yo okokutana kala bambiskadi boye bande ya mariage esalaka ne boyoki te paster mutombo aboyi yango na église na ye aboyi alobi soko oza na bague ya mariage okokota na kati église na ye te surtout soko ozali paster alingi yango te alingi mwana mwasi moko talata pantalon mwana mwasi moko takangamboli kitambala suki ne monana mwana mwasi moko tatie eloko litoi na église na ye okokota te kende kuna kolanda ye na internet
Coquette. Nga vraiment na yeli yo. Po na omo na bato ebele. Ba osala be mission bazo condamner Anna. Nga na kotika ko condamner Anna te. Parce que yo ozape Anna pas za public. Yo poza public. Mais makambu yo salaka. Yo muto banda kodoki sa muninga. Yo pe bakodoki sa yo. Obobe muto na épée yo pe na épée. C'est que l'homme aura sémé. Yangondo okobuka. Yo quand c'est que obuki oloni tempête na vie ya Rita. Rita tile lo mutu na ebeba. Yo quand c'est que yonde sikoyo oko récolter ni. Oko récolter mu pepe. Oko récolter tsunami. Sikoyo tane ozola na difficulté. Tane ozo souffrir. Ozui coquette. Ozui penza. Karma mususu liso eya. Pour oza penza muzoba. Na rana yo. Na popularité na yo. Ok na beauté image wapi. Coquette. Ok na ye wapi. So ma pesa okomba coquette. Po baby koza na coquette. Oza mwana batik na yo. Oza na mwa beauté na yo. Mais buzoba na buzoba. T'as la place au souki. Yo benga coquette sur le bipenda na mbongo no moko negozana obando kende ba Dubai obando sala ba commerce na yo o sala bo o sala ngote coquette o we ko landa beauté image o ya zaki pa ya Rita atiki Rita nyokolie tita ngaso kende ko bima na yo azala ki pena mwasi wana kati ndako ozo mona pe bozaka mitema mabe yango no mona ba karma ezongela bino. Botala Anna sikoyo awa. Bandeko totala tokomi na biso na suka. Po na yaki ka kolobela coquette. Botala sikoyo ndeko mwasi. Anna wana buna mona ye asala clip na Kofi. En tout cas okodoka. Moi mosango pe tala ka baka tambo azanango. Makambo e osuka wa terana. Bande kubozela. Mwana mwasi yango yeyo. Yeyo alobi makamu na ye. Alobi azakunda te. Na sali yango. Oyuki mutema pasi Ololo aloba kuta tateke. Na ezani. Alobi pe na sali yango pe. T'as pas qu'on fait des challenges? C'est ça bébé? Yeyo. Azoki peut-être. Yeyo. Je tiens vraiment à vous dire, bato bazo zelana ya ko répondre. Nana muto répondre té. Na moni ele ko non répondre té. Oui. Nyoso bo mo les a ko se passer oui. Ezanga. J'accepte oui c'est moi. Voilà. Et après tout ça je dois personne. Voilà. Donc nana musale belé au sala. Biscoudou ton maître il va te manquer. Souci à Biscoudou aza triste parce que mon père bimisake na tongo. Il va lui manquer. Non, attends, ça n'a pourquoi. Oui, je comprends mon bébé. Oui, je comprends. C'est triste pour toi, oui. Ça va aller jouer. Je vais t'acheter un chapipi. D'accord, mon cœur? D'accord, mon amour? T'as encore beaucoup de boulot à faire des challenges. Coquette. Pour papa et Attention, c'est bon. Hervé, et puis de blocking, tu dois faire les... Coquette, tension, c'est bon. Aïe, pena Virgo, c'est bien moi. Wana yeso karma. Parce que moi, ça courait pour que sonne. C'est parce que depuis de blocking et demi, Biscoudou, t'as pas encore fait des lives, t'as pas encore fait des challenges. C'est ça, bébé. Ah, monte ici, bébé. Monte. Yo, Anna. Donc, je tiens vraiment à vous dire, bato bazo zelana ya ko répondre. Nana muto répondre té. Na moni ele ko non répondre té. Voilà. On répond. Nyoso bo mo les a ko se passer oui. J'accepte, oui, c'est moi. Et après tout ça, je dois personne. Merci. Donc, nana musale belé au sala. Biscoudou ton maître il va te manquer. Bon service. Souci à Biscoudou aza triste parce que mon père bimisake na tongo. Il va lui manquer. Non, attends, ça qui est Oui, je comprends mon bébé. Oui, je comprends. C'est triste. Ça va aller. Je vais t'acheter un chapipi. D'accord, mon cœur? D'accord, mon amour? T'as encore beaucoup de boulot à faire des challenges pour papa Hervé. Et puis de blocking, tu dois faire les... Libala wana. Ezala mwe lo côté yaya.
mobali akobala yo abali ngai na commune o abali ngai boye esalaka eloko te libala eza na motema. C'est parce que depuis de Boloking et Bimi, Biscoudou, t'as pas encore fait les lives. T'as pas encore fait les... Allez, toleka. Tokei siko awa, boyoka, botala awa. Na soni penza. Na ebite so eza na nzembo. Bamsu bazo tchaka suba nzembo. O to tchaka kapo. Botala yewana. Yewana. Na bote image. Yewana. Coquette. Hey! Mama ya boy soko moni fi yango yewana. Yewana zane à l'aise. Abanga rappel azana naturel. Yewana. Mama mia na sukia wa na ne bela koloba te. Coquette. Sasa. Omoni makambo luki na mokili ya. Tala ba opesa na bina bisou. Batu ba sila nkele. Na ye mono ana. Yo na oli ngoloba na ngana yote. Yo Dieu t'a utilisé seulement. Pour na coquette azwa karma. Dieu utilise les gens, hein. Pour nos zwa karma. Ya coquette. Zalaka na mobali yango. Pour nos ana ba ide na yo. Mais banda ofungwama. Soko moni lidusu moko boye koti po soko na posa poto kota na lidusu wana yaka. Mena mobali ya boye kokete ko betela na kisasa wana. Aza mobulu aza na kindoki. Ngaso na zaki pembe na mwa mobali oyo na France ta musu police alinga kanganga. Azo pesa ngai kanda. Koma ko baby ko salir. Bande ko basi. Mwana mwasi ope bozo mona o. Aza na bassin munene mwa ete. Bassin akabaka ta bassin. Boze non awata musuba olakisa bassin nae. Nalo wana nzembo. Sope ba tie nzembo e. Musuba ochaka ba nzembo. Le monde linga bêtise makasi hein. Comment ça non linga bêtise? Et kota gayo penza. Si oyo bakena ko sala mobile partout. Yaba âge na bino bazate. Bino nzoto komi ko kende. Partout wana oromona kaka bana 19 ans. 25 ans. 30 ans zate. Oso mukuli makasi. Oso nkele. Okosi. Il va suivre par exemple 4 personnes, le quoi il y a une autre salle partout. Alors la mouka susté. Nandé. Boza kilo. Yo pesana 4. Bandeko. Toko na suka. Bola ike bozwa mayele. Ndeko mwasi. Place ozali zwa mayele. Luka mobali ya agi na yo. Nzoto ekosa yote miroir ekosa yote. Ekosa kabatu. Miroir akosa kabatu. Agi na yo okoli aya. Zwa mobali ya agi na yo. Deja mobali ya zwa kolinga ba mama. Alongwe na mama Rita Kimanga. Aye pa ina yo lisusu. Mama. Coquette. Ozo mayele te. Baselelo ba TikTok. Ba conseiller yo tika. Teti. Tala lelo suki wapi. Donc, les cas, on a dit que les gens les a filmés. Le roi, il y a ça, là, scénario. Le roi, il y a les cas, pas Kofi, à ça, les clips. Le roi, il y a scénario. Le roi, il y a scénario, il y a clip. Attends, il y a scénario, il y a kankele. Mobile, il y a fungula, mounoko partout. Mobile, il y a minwe, belé, na mounoko, le quoi, mobile, na yoana. A oko, wakou, kolobate. A yebi, kolobate. Le roi, qui zengi, moko, boy. Et, na yebite, même, attends, azana, nyoka, na sa makolo, na ye. Nyoka ya 2 mètres. Ok, nango wapi. L'homme d'abord, c'est l'extérieur aussi qui compte, hein. Mobile, le quoi, nyoka, coquette, et ça, nini. Tanga longo la bino bilambana, nambeto, akoma randeni. Nyoka. Ngungi. Et longo kwa ngungi, nzoto kwa nyoka. Coquette, mawa, penza mwana muyombe. Oyoksi ba yombe, soni.
Karma vraiment, en tout cas, existe. Bande robo, tout ça là dans ma bête. Karma wane ezalaka na moni yango pas coquette. Pasi oyo coquette o moni zakirita menga zo leka na ba live. Tala yo pezu yo bandi ko leka. Awa yo leki, o moni bombe eko bimisa, video e bimi. Mususu eko bima leka lisusu. Yako leka solo ba ke video oyo eza nango video oyo eza nango kaka bazo sala kaka scène soki eza nango film ndenge bosaka ba théâtre. Leka susu loba. Bag wano kolakisa. Mobali pa kolakisa bag. Ngane bazaki na mwasi na moni na nga bag te. Bag elongwaka. Fo ba mobali akoma na motema na bag te. Na bag te bandi ko nga bag elongwaka osana ngo nini. Déjà ba pasteur bandi ko comprendre. Ba boyi na bango. Balobi to la talisute. Eh, yaya, en tout cas botika la malamu yaya. Ngande na zabwe. Nazana na sala site de rencontre nangaye. Moukola ba congolais ba ko comprendre makabo ngai na salaka. Et puis babanda ko leka. Babanda ko témoigner. Dans un bisabino boko ningana. Boko kamwa. Mibali ya pamba te ba responsable. Pour le mobile aza responsable, aza na tanko draguer moi cité. Et loko bo congolais boko bobo sanaka. Mobile aza responsable a salaka azo kende azo ba business azo sa na bureau azongi ba 17h cassé ake asokoli mwa mai na ya moto afandi a hôtel la télévision aza na tawana te ebele ba salaka batala ba film porno asali masturbation ti alali ba mi konzi. Ozo comprendre. Mais ce que yoki ke site de rencontre moko ezawana eko aider ngai na zo mwasi na ngana tia na ndako ababenganga. Mi baya pambala te. Parce que c'est des rencontres nanga ils a payant. Muto pambala royate. Ce que yo bino bato bomona ngolo kola buzoba, ozo seka, ozo yoko komelanga ba commentaire, ozo seka, hey, ozaka commissionnaire sia. Tela na congolais ndenga za zoba. Musala o ezo sunga. Bato ngana balisi ba boti. Bana lelo ba koko nga ba koli ba msu ba komi na ba 6 ans ba 5 ans na balisi ba médecin ba pasteur ale bino bozo seka musala buzoba yango bozo tikala ka bongo ba etula yo kanisi soki na poto awo luki site de rencontre te o pono ba les apasi na ba make-up bokomi ko tchake bele na ba feti mi bali yango balobi la danoise sona ke na feti na tango akala to bando linga basi siko to linga lisu basi te soka sa coller perruque le musu azana suki te nga linga mwasi azana suki na o caressé tango mususu amami perruque na yoana amami basil a tie poudre belé couche nzoka nde muta ba tampon mi bali ba olinga te bande konanga ba olinga bongo te ba olinga ba wonde ngwana te balingi ngo te die konanga balingi te okay sa mwati na ga alors tanga na obenga na ngabino boya bato nyoso ga na obenga mobali wana ona efsa kibino mobali ya agine ya mwana bina ya azana 59 ans na juillet déjà moisi oya 51 ans na juillet déjà moisi siko yo na oza na Canada oza na ba 35 ans 30 ans oza teint clair oza métissé bengala danoise ce qui pose ta chocolat mais ezo kene neti na ba pembe parce que on a vu ça ni moi c'est moi clair o bengi no ngai ba maman ba jeune fille oza na 25 ans yaka ko banda fiançailles na yo oza na 24 ans 26 ans yaka ko banda fiançailles baza mibali mibale na France moko ya 29 ans moko ya 30 ans benga ngo ko banda fiançailles na yo mais oza na no botité bango bena ba botité yo pezala na no botité po bango ba pesa ba condition na bango benga ngai na 00 44 74 38 03 16 23 kolanda buzo bate nga na sali 30 ans na poto na kuta site de rencontre ezalaka awe eza poto faut que s'intégrer yo mto ya kolobaka sia okotikala na sia
Ceux qui ont bala, qui bala msou bala ne peut pas bala te. Ba maman belé au bazo le lana ba papa belé. Baza ba marié na bi papa mo baza marié na France. Lelo moi na souka comme na 34 ans. Moi na liboso zo kende soki na 40 ans. Bana nyoso ba bala te. Papa na lela makasi. Bana petiti bali ko ba comme ça on a site de rencontre était oh papa d'une mobile ya koya kaka ba sisi ba université mi bali bazate. Bon que nous comme ça dans site ba mindele je vous encourage. Bon que ne kuna bo zota ba mbala ba mindele boko tika la bongo bo un jour bo bandobima bote akoya ko sakana na bino. Ceux qui bote le lazo sakana ana pona ana tuliti. Yo dit ana soit na mobile ne penda ya bien bote ko soyete. Mais à ça peine a besoin magoda et ça naturel et c'est le comment ça naturel nous avons a besoin ba ata magoda te mais ba caresser mutu moko pas benga ke na tongo mutu moko pa lo barane je t'aime et c'est le konzamba sala mutu ko ratango azata en tout cas ozo finga na yo ke naza mama commissionnaire oui et ça ko to injure te nazo commander ozo seka c'est oui naza commissionnaire bien titré site de rencontre original. Alors, likez, mission partagée. Bye bye, bisous. En tout cas, bon week-end, bon début à week-end. Bye bye.